Colonel Makwendu, papa Boboto, Yao, Likonza famille. Chantera Mwindu, Adjokana Mongongo, Yao, ya. Kanga bisango zalaka nangolo kola motazalina meta l'hôpitalo. Esika masolo esalamaka Saint-Denis. Oh, stade de France ezalakana Saint-Denis. Omeli champagne pa okula jonga banza kampe Congo e. Obeti oji ya mamoto banza kampe leo e. Makabaka batika mabele ya Lumumba o. Papa lo bakananga yo avana bala yoro. Nakanisa moke mpo mibali moto pasi kampeo de tricot. Hatam pasi eleki yo mwanara. Nzambe papa wali kolo wabimisaka moi pona bato nyonso. Antometa chaber na leli. Antometa ra na leli. Trésor nema badri campo. Ah, bologe na lela. Trésor mancour. Kumbela mokili ei. Kumbela mokili, Trésor Mankourou. Kumbela mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga banga banga. Mankourou wetu alo bakate. Trésor Mankourou wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba zama lamu Zlatan bloqué. Identité. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos belles libosa bekran abino kolanda oya bino bo mesala kolanda mingi le prince de la presse Trésor Mankourou yeyo car en tout ça nos système idéologie donc toye awa ndika yango yo biso pe yeyo toye awa toye ko tambola to tamboli pe to komi petit côté na Saint-Denis to kutani pe na mpaka ya Saint-Denis donc kala mingi te bozo zoyer avant d'attaquer invité na ngai kaneza na système kaneza na idéologie donc toujours Eric Tente, Masalangai, Eric Tente, Masalanganga, Masalangai, Eric Tente, la Bossente, Trésor, garçon cher, Masalangai, Degui de Game, Masalanga, sentir Nangai quoi, la Bossente, maître, Kenso, le nécessaire, la Bossante, Patrick Mbanga Mbinzo, la Belgique, la Bossante, Massa tout bazar, la sentir Nangai quoi, la Bossante, la Belgique, Nathalie Masalangai, Diesi Landon, Patrick de Chino. Nabela Patrick de Chino na bosante venangai Papi Munzula na bosani yote ya Papi Munzula bozara toujours branché na chaîne bino Kumbela mokili ezakuti ya musika te nazana invité na bino donc les noirs menga na yebi sikoyo frère Paulin ezakuti ya musika te to benga kaka invité na nga lelo papa pousse la kaka po bato ba na biso bamona mamoko. Bonsoir père. Bonsoir. Ouais. Bon, moi déjà invité là lelo donc ngala bien frère Paulin mais est-ce que hier moi sur la bino donc papa boni santé papa santé Kitoko déjà na pesi merci na Nzambe ouais va permettre nga no to tema na minute au le dimanche yebi côté na outi ndongo lobi ouais et puis merci na yo ndongo se déplacer ouais mon ngai vraiment donc voilà quoi ouais frère Paulin lelo AC Milan leader à Mwindi ouais ndeni actualité na yo donc kala penda bananga pena mikiliti lelo to mona na lonté. Bon, l'actualité est très très bien. Bato ba yebinga ba yebi actualité na minute so komi pone dans l'histoire ya moko. Ouais. Il y a li sorti à Nzembo bato tu bazela o sala 7 ans. O na ba ser na biso que son âme repose en paix, Loris la congolaise. Ouais. Azara vivante, amona ibende na boka ke pe lela ku fin Nzembo bima mais toujours li bangana ezali pour te dire que Nzembo ti musika donc il y a moi fa na bimisa plan na. Ouais. Na komi presque à la fin. C'est pour ça que je peux te développer. On a sur la biso donc mais on a biso tout siko na chaîne biso Kumbela mokili père mais solo la biso non confirmer lesquels ndenge nini makambu ti bata on c'est lesquels ndenge nini. On a confirmé l'équipe très bien dans le sens que tant toi il n'a pas l'air dans la masse à mon boy à ça la studio d'enregistrement n'a pas l'air. Ouais. Par home studio en répétition donc tous un mètre toujours tous sur la maboko mais tu vois m'attend na masque. De tout ça, biso na pese to défoulé quand la musique. Ouais. Donc les gars ngaka na lisango
Ah ouais, les que na lisango kaka. Donc mais bato ba na biso sikoyo bato ba yebi yo bato musu ba yebi yo. Musu ba ko yeba ote. Mais ça biso na parcours no ezala ndenge nini. Po nga na yebi pe na ndenge banandule. Mais expliquer na bato o banandule ndenge nini po bato ba landa biso quoi. Ya yo za ko botama to ndenge nini. To bana malamongo na chanto bana ndenge ni expliquer na bato ba landa biso. Bon, merci pour la question déjà. Ouais. Parcours d'angeza na banda na église na ba chorale. Tant que ba moi la muke mais na banda mais na trop jeune na ba ekodi mais bato ba yebi na église protestante école de dimanche. To koyemba tina comme chorale mikolo tina obeta mbunda na église mo na moi la muke ba matinga na tabouret pour na beta mbunda. Tout ça nous on allait à l'église en famille zaki penda doctrine na biso. Mon église nyangona. Zaki César na Mombele na veni kwa mutu. Ezaki César ina ba kebezo ba nini protestante ba missioni banda ko ya mindele ba visiter so ba missionnaire à l'époque tout ça. Après la mobeta ba musique ba recherche na chiki bon père pena lingaité na sala musique à l'époque on a maintenant mélanger ce que le na utaki musique nzambe na chorale et na moderniser neti na bandani na batterie na mobeta drum bato ba yebinga zaki drummer na ministère amen à la grâce de Dieu. Après tu as aussi orchestre na biso moko boye. Comme à l'école, si je me souviens, na mama Sabazoé, Moutabas, Shinta de Mouna, Olympia. Zule Mapa, ça l'a kuna kasi. Zule Maya qui peut, Zule Mapa là qui après Tolongo toke Brazza. Na frère Michel Gangia. Il passe la kati. Michel va là Kuka sona là qui. Donc siko yo premier nini. Tant on beta musique on a na limité te na zone on beta ndule. Na ndeko kondo mona mama Samson libanda ya Mombele. Là mona Mombele na commune limité. Là mona mama Samson. MP4, viens voir. Chante un petit JB pour mon frère. Bipapa tokole yonse ya banata kinabiso Jama kotike asise alema nujibe mutumba Wakrike njolo emewa su Denis Mutongo Masuwa ebo manangayo na wate Tombolila mako pepingai au revoir Zala na kozonga nako na kolela Denge na kangami na motambo ya ba pensée. Mais un mot papa. Ah, c'est un Camerounais. Ouais. Mais tu peux dire un mot par rapport à AC Milan. Milan c'est aller sur YouTube. Ouais. Parce que actuellement là c'est le clip qui fait mal dans tout le monde entier actuellement. Ouais. Je vous conseille d'aller. Et surtout à Saint-Denis, ouais. À Saint-Denis, c'est tué déjà. Ah ouais. Parce que c'est tout Saint-Denis déjà. Nous sommes derrière Milan AC. Nous sommes d'accord avec ça. Ouais. Okay. La dernière fois, le clip, c'était la patate et puis YouTube. Abonnez. Thank you. Mais peut-être on a besoin de la donc ouais. Après si on est en bêta. Mais vous avez aimé la quartier na yo hein. Bon, on est à base si on est ba tout na base na bango eza endroit mo boy na tout le temps après boulot na se défouler. Ouais. Et moi moni baya to vandi c'est tous des responsables. Tu vois on a biso po bimbo comme paya ba parents musika il faut un moment na ba tout po et ça la moi bien. Ouais. Mais la moni Mwalim Djibra le souverain Mwalim Djibra souverain donc azolanda biso mais solide non continue biso ka lisolo wana après et ça la rappelle moi bien lisolo après ça le mouvement mais entraider le quoi père ando lingati na beta musique mokili nde balobaka na kuzu mais na que beta drum na ministère en même temps que mon massa na mo be Guilhem Adjungwa qui batteur en empire bakuba. Ah ouais. Comme ce moment ba outil voyage tam so Afrique d'ici d'ailleurs tout travail chez c'est un bon batteur tout travail ba jazz ba blo msus. Donc mon massa me ba soleil wanga ba Arcadinero ba Saint-Éloi na Kasavu beaucoup na quand Christ roi ba masalanga tu wana uzaka chanter to zaika drummer wana na beta na yemba na orchestre na biso de sala pour na biso na banda na chant na gi ni mais qu'on a linga musique trop na banda siko ko bando toucher ba guitare ba ni instrument côté nga makasa ki batterie ça comment beta batterie très bien. Après na ça ba recherche ndengo ndaka na linga ka trop musique après na okende station japana. Et pas Radjakula. Pas Radjakula, on a ça 3 ans et demi et pas Radjakula. Mais ça sera pas. On nous a sera ba ya ba Gejo, sera ba. Bon, tant on est Japana, Radjauti, Kenya. Ouais. Ah ba mission ba yé même sous fallait bazonga pour ba sepela tene ba ki Kenya donc c'est histoire on a kutaki. Donc c'est-à-dire misu ba mitikela déjà kuna. Mais ngana yo kuta Gejo la gante wa Gejo qu'est-ce ba que ça Victoria. Ah oui, wa ba longwe. Wana biso beto ayi orchestre na ba Zoé, orchestre Panzani. Bazoé na maso Mbuta Bass aux États-Unis. Ouais. Baké Victoria. Mbuta Bass.
Mbote na ngwana Boys London na peso mbote. Aza na Houston ouais. Na Houston ouais. Na peso mbote. Bake sala nini après nga na yesu na Victoria zoa binanga masafoya po makamanga basaide ya mboka disque ke mikilinga bitano ya boye ando mbaka banzemba kala bani na sa masa wasa impact na bango so cop mo ba mina raja luka misien po amisia ba uta Kenya msuba kimi tout ça na ye na kuta koko muya na kuti koko muya daya na kuti moi njili kingasenya moi masina kingasenya ouais koko muya daya ouais koko muya moi to yemba ba po mona France speak to yemba ba mokili moko mina sukanibo mokili mobongwani baninga mokili moko mina sukanibo mokili mobongwani baninga tango kokiluka yo nzela mpo yobika na mokili mais wera yiba parti moko boye ya nzembo oyo abetongo mpe na wana franchement nayebi te parce que mponga na yokuta nzembo wana na paraja toyembi yango mpe bon après na continue paraja nayebi ba série wana nayebi wasaka likolo wana osala likolo atika na Kenya wana nani fils ekose voilà fils ekose ouais donc ngato na yeto vana parce que raja elo na remarqué raja zaki to benge patron abi petit na ngai ndenge na yo na moni mouvement de remonter mouvement pour amiser ba kimake to zongi su pena japana abi na nga na tio présent orchestre peut-être sur na japana présent tikala ozala mais nga na sali pendant 3 ans et demi petit na nga evala mbuta oza na Nairobi leader ouais aib masolo petit na nga gesha ba na mbuta mundu raja kula na bebet ndobi donc saluer très fort ba yebi atikeli nga mouvement na ki présent orchestre na session Japan ye to benga ka patron nga ba benga nga chef d'orchestre chef présent orchestre HC Milan après ndenza mala la raté quartier latin pendant na mikili o basala académie tout ça. Après, il fallait que côté ça va demande, jour mon na mon Caribou variété, il faut que côté ça va demande, banine tout ça. To côté après moi bah il va toi côté ça va demande bah ya to kepe to salité c'est tout ça mais na quartier latin. Na quartier latin. Na kutaki CNN tanga osani CNN penagi na kaina ye a défendre très bien pena a préparer qui na massa mususu. Après ngazaki pena neti passage po na ko bateke na vanda ki pisa na une semaine ou 2 semaines cop mo uti Brazzaville. Wana Zulema que je sali ana BCBG yaya bayaki ba uta Brazza ba qu'est-ce moi na Brazza to linga tout ça disque to ke mikili tout ça ceux qui nous intéresser 400 Brazza okomana charge na biso ouais na bundi pe na boxi makambo ya quartier latin na réfléchir pe bina 400 nga Brazza na risquer pe to yaki mikili to beti disque na 2000 au groupe Vaticania. Ah ouais. C'est un peu mon histoire donc ici na ya côté. Donc wana lisolo ti okomana mikili. Donc ya poto na Vaticania. Na Vaticania. Wana na Zulema pesa na kati. Na Zulema. Mais c'est beau travailler trop na Zulema. Tu travailles trop déjà comme à l'école na mouvement to yaki. Ouais. Tu travailler sous yemta pistona nga na Vaticania. Pour ya déjà ça fait 4 ans. Ba beta ki da 10 moko coup de marteau. Biso to yaki deuxième équipe tu a robeta Jerenga. Mais lokola nga pe na mwa mombele ngaba limité yolo biso tu wana secteur wana oko sepesa biso ata na mwa loko mo ya mombele oyo bobeta na okese mombele o batutu bakola na biso parce que na bibi bablo mususu zo abetango na Victoria ezaka ya okese na biso ya quartier bablo na e botato na okese mtamtamta na banzembu na e botato kei mais mekana ko sepesa batu zongi sa batu ata na mwa bata wana po batu botala biso o ya série wana ba comprendre que wana ba série na biso nazong c'est nzembo neto ya zoto ne ba mingi ya kala neti ya Zulema to nini tianga na mabanzo mayoro zwaniye onzemba zoe nazwa tampe maya kolinga mamara bolingo yanga nayo mamara ye o nakoka te kolinga na bolingo ya mosolo ngai ko nazali nanga mobola teti tolinga na lokola Adamu na Eva na kati ya paradiso kaka yorongo yala ye kaka yongo na motema nanga kaka yorongo ye kaka yongo na motema nanga non te ça doit que ngai ngamoko awa na obuna awa donc na ebité bino botala biso na palais na ebité ngamone na za awa ça dit nazo kufa na ebité soki bino kuna bo sentir den père obimisi ki zoé na ebité obimisi ki zoé na kati na oboneni bon zoé to travailler trop zoé na ko biso pe sous les masolingi
Bete Zulema, bete la Zulema. Il y a la personne mbote place aux Alikuna. Bolumbu ya mokomboso na kati ya Zambé ezalaka nango n'impacte te ye. Gorilla kosa banya mazamba kasalaka boxe na kake yango wana tikala tolo polele. Motaka ya mama malédiction ya bana kasi bénédiction ya papa. Yo mwana kanga misu trésor azotala nzila velela ye. Olingo nanga ouais. Nanette Soki. De mon adolescence Zulema mwana ya mombele bana kini bayebi. Et je me rendais peu à peu s'installer Brazzaville pour qu'on se voyait chaque jour. J'ai quitté Paris d'une manière rarement. Mes amis m'ont dit au rythme Tobeta Kandoule, Paris aller-retour changer matin. Nini ango boye, na préféré to silana. Ngaye. Non. Mais père, il na Vatican na Okenaka lokola drummer, to Okenaka lokola chanteur. Et on a même déjà en Japan, il déjà chanteur. Ah, n'est pas Japan, donc Okenaka lokola chanteur. Tout mais là il mingi na église na ministère amène pas pasteur Albert Mutombo. Ouais, pasteur Mutombo. La grâce de Dieu pas à Albert Kankenza. Toi tu seras la grâce avant ça ministère ouais. Makambo eza pena kala po ouais masola la grâce voilà donc bato bayebi ka ina bato maloko fe ouais toi ina Michel Gangia ouais toi ina frère mais yom to même Michel Gangia na musique nzambe oui yom to obongo lisa ye mutema mais yosko kima na mama nzambe okomana na musique na biso ko na kima te po moni na habite tant to na école la musique to tanga ndule ba voisin na biso misu bazo sa ba musique nzambe siko donc musique wana ba na ça c'était batanzambe bo partition yo batani donc so kangi do na église ya Kimbangiste okangi re na catholique okangi do na wenge to na zaiko eza le même do ya eza universel siko Vatican ba mope mikili Vatican na misi ya fourmi na yebo ebu na côté na ba cœur ba vocal pe bandi to beta uno saka vocal nini beta ka chant nini na una sala pona bolingo na yo na komisi jala ines pas inspecteur à la vie koleniamse Mbani Clarissa tunaki RFI Merline Mamou Mama na Janice Brigitte Matondo Nervise Kiama tunaki wapi yo nono mokoyo aye Yaka ya fija sena jeronanga Bakole la kaya Mosika payo zalidi Tindelanga soki yoko yoka nzemboyo Yelakanga soki pozali na liberté soki pe obala sengala mbanda nanga permission soki ya siliki yebisa yeboye tolingana mingi meto boyana teo kasi nde kelasi etindinga na zala très éloigné na ye kasi motema nanga elingi ye wana Ronali Voilà, biso ba masolo na Vatican tozala ngo penza na mutute mais yebisa biso na ba série wana bozaka na banani na kati ya Vatican bokima pe combien po okima na poto bon ngapena na benda na ngata na ina Jackson nga tikala ouais atoyaka na Jackson na mikili to na Kofi to na wenge na ngo tikala nga pena honnête ouais pour na ndo boule déjà musique na poto na beta musique na poto pour nde na ota ba concert ba jazz ba ninga na mona ba musique nete ba symphonique on a ba violon ba ni je voyais ça pour na église on beta gospel ah ouais biso yemba na ba chorale to beta ba gospel yango na na guneti pena tant peut to ye na bi bon na ko kima boyete pour ba menga na compte à boulot na ngai mais na servir mouvement tina ba clip. Après, à l'enfin, je suis resté gentiment, sans que soit Nassani n'a remercié à Makassi. Mais vous avez un nani, président Abissoaki, Henri Nazo, on a présent, Mdapé Savala, Banini, Okesayagi, Papa Momo Maurice Soali, son excellent grand frère, il y a Papa Nabiso Sassou Gesso. Vatican a fait d'ailleurs. Vatican attend Bazongi, après Panzana, Toyina, Massamsou, Sexy Bogar, Kota, Patrouille des Stars, Zoule Makenda. Si quoi ça pas JB, on a tiré un côté banzonzing gauche à droite, na evoluaka na kata masolo. Ah ouais. Mais siko yo na yoka yo na ba chien belé na yebité ceux qui okoyesa biso na mikili banda ofana na mikili. Oyema banzembo nini na yoka pa velanga wilo na yoka pa ya ba JDT na yoka yo. Et pas faire rigoler na yoka yo mais
c'est pas ça batou ata moi muke obeta na nani j'ai d'état bengana kuta mouvement na yoka susu na yoka masona yo j'ai d'état bengana yo pour kota ka pena la pata na orchestre ya JDT a bengana na mouvement bon JDT bengana ngate fausse information déjà d'abord parce que ngatangu ba faire balongo le marquis bake faire bill na nani faire bill bake batiki ya Jackie batiki JDT moko ah oui ngana yo kota sko mouvement na yo kuta na chant na yo kuta c'est les inos que je salue na tak chant na kuti Serge Mabiala na kuti Gemerose na kuti Jolokis na animation ya Gikero na ya Jackie na ngape na yo kota na Bivarai na Sima na guitare solo ya japonais na basse ya Mimiche basse que son âme repose un peu na batterie la ikapanga la mutu comme munene na Météor na mbundela ki battre mutu na center ki masamo pinto na mususu do ngana kuta ce que on a interprété boro asala ki ngana interprété ba bloka bata balikolo tout ça bana bato kabola na ba mais bengana na mouvement na papa bengana yo jide talo ba tout tanga wana bengana yo na mouvement papa ya Jackie na peso mbote na kusiko beti vena 10 na kopia kutu 11 ngaji de tangu azape na Paris awa azape na Paris oui wana vena ngai le but na yo azaiso na liesse sur ndeni tangu to monter bo wana sikoyo et comment ça net ya comme ben na moi côté na ye azaina moi ekiri na to za mingai lokis na Gemerose to ça sikoyo eluka makambo eluka makambo na emba ba voix ba cœur tout mais eluka makambo na sala vocalité na sala vocal na balo bana bango Roger Sungata weli sakate première vocale Monsieur Borel boziki ala mimi kwa kala pira koma pirate ya Johnsona Gimme Shawanzo oh igete yengoso FBI Carlin Bantekole balo bana bango wana ça na disque la sala vocal moko après tout ça là Moleginzela on est na 4 ou 5 plans. Batu musu pe ba ba te ngam na sala blogo ngo. Ah ouais? To ça suna beta su vocal musu suna. Oh yanga mote me beta kambumbu pona yo. Wana mtu sala pesa wana. Yanga bisango zala kana ngolo kola motazali na meta l'hôpital. Boro pena ningisa kisasa o bato yeba boro ngam na sala plan na AC Milan chanteur à Mwindu leader à Mwindu ngam na beta boro na ba Gemerose à sala sekele nangai leyo kwangata e moteme komyo suwa nana kokase kongolo na komyo banga oyo pasi susi mamunue nandi makite mamude monegaska konyokolonga oh abajento aliki yanga bisango zala kana ngolo kola motazali na meta l'hôpital on a placé tout ça là ma pasi na mote masoki moninga bolingana tikio na mawa na lela papa wana masolo bosolo la ka epa ya jipe patara tiko kosa biso papa wana chauffeur poète Nengumbe Roger Mandelani Fadi Ambrazo Patrick Babote tiko kosa biso papa tiko kosa biso place wanga la ebiga ezaka c'est les sinom tabete loko wana papa non c'est moi qui a joué ça tout na ba tout na ta Jackie tout na bana Saint-Denis tout ba ebi ngam na beta boro wana eluka Moleginzela tu est-ce que eluka makambo bato bazoka mwanga e non bato bazoka mwanga e pourquoi la tinga maki Moleginzela asambusi ba moinangara nakala na molili papi mula puere dusera maboko mamezala kiko mankenga mbuma yetela tina manga ya bangana lia nalia Patrick Mwidi wadonfomu non ba chanter bazali mais otika ndule po nini otika ndule po na nini obike nazotala kaka ba ebisinga pe okay oyemba pe na nzembo moko bo ya Fabrigas oyemba pe na nzembo ya Jibe ya Ferregola osala ba tourner na Wilongoma na yebite
Bon, nazonga na suka ne luka moleki nzela. Ouais. Oyo nzembo ya. Monio, Jojo, imene, ngonda mwana mabe, ozwa kinga, neti kaka touche jouer, soki bien avant, na yebaki makamba ngobo, komo solo lango bongo, les réponses n'angezalaki no. Oh mais non, Jojo. Oh mais non, Jojo. Papa lo makananga yo, avana bala yoro. Nakanisa moke mpo mibali moto pasi kampeo de tricot ata mpasi eleki yo mwanara nzambe papa walikolo wabimisaka moi mpo na bato nyonso atometa chaber na leli atometara na leli trésor onema badri campo ya blanche quinois monio Jojo imenere Non. C'est-à-dire, tout le monde a kumbela mokili, na moni maître Kenso, na moni Patrick Mbanga Mbinzo na Belgique, na moni DSI Lando Nando, Masalangai, donc Bozara toujours branché la chaîne, na kumbela mokili. Père, mais yebisa biso nanu, yebisa biso ke obeta, est-ce que confirmé batu balo na biso obeta pe na Awilo Longoma, na kati ya chapé, na kati ya album ya Fabri Gaspé ou participe pas. Bon, Awilo Longomba, c'est un vieux que je respecte beaucoup. C'est pourtant un pote mouta tamusinga sous la France, les amis Awilo, toke les États-Unis, toke l'Australie, l'Afrique, na Awilo Longomba, pas Awilo, na yembi na disque mon côté. Pas disque msuto yembe da dernière minute wazo bimisa mikolo tanga yaka na petit tchocha ba voix, tchocha ba voix. Mais ouais ça ba reconnaissance quand même mais ça ba nzemo ebité mais biso interpréter sikoyo net sitoke net ba Afrique. Awilo emaneti atako bofingi ngape kaputula bibamba yo moto pamba baninga nanga pinchi na yo oningana ka mingi kola moto nazanga pingana ka biso ya to sara ba cœur vous avez ba choriste au voix na ye ya zoyemba biso sala ba voix donc ba net ba guitariste net du groupe accompagnement donc ça orchestre était Awilo ça azubino amisia nzonzinga ça un groupe accompagnement pour na ba fiche ya Awilo en grand caractère bino go ba binoté bino tamsunde to yaka télévision, Awilo, ainsi de suite. Mais pas Fabregas quand même, oui. Non, Fabregas n'a pas album Asuka, c'est ciblé. Remise à jour, Rouma remise à jour. Ma sali ba cœur kaka ba voix. Fabrice yebisanga esika bakokundanga awa mabele promettre nga mokolo na kokufara ekoyambanga ite soki na vivre sans yo. Sokoke mosika na ngai na kokoma moribon mola naza parmi ba pionniers oyo babandaki interprétation ko interpréter batu wana ba wera ba oya maison mère ba yeba beti tamsu Zénith ba beti ba ndule ba zongi biso beta ba benga biso misia kosa donc avant ba zongo onyoso avant makambo tué banda to beta wana kofia yembi omona basi moka mikuli ibali mwa mikuli to beta na port de BV misupe alagi nango ezaki pena biso to aki pena tanto ye na va faire popolipo na séance to beta interpréter tout le monde interpréter tout le monde yango moni na vraiment makasi côté interprétation na banzonzi na studio ko yembela bato tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais est-ce que par rapport il y a des chanteurs, il y a un likolo, deuxième voix, il y a un ndengeni. Expliquez nous biso. Bon, timbre nangai naturel et ali, timbre na bota mango na chanteur première voix. Bon, on a comme ténor, ils pour notre travail, mais ceux qui ténorisent ça, ils ont préféré ténoriser ça là. Mais ceux qui ont donc il a ça léger, na ça lourd, na ça presque toutes les voix. Mais voix nangayo na roye pona roye melo redi na roye melo madilu na roye melo papa wemba na tembo nanga na roye OK nanga bongo te papa tango zo banga ko yemba madilu wana madilu niveau kundolo na se wana papa mais kana madilu moko bato ayo ka okasi po kozela te tango etana mpo yo ndimanga bongo etuni bakolo soki akoya pokwa yango ekokweya yo koumela est-ce que ezali rendez-vous manqué yo oh mawa bokolingo yo kotindikanga na koningana te kino yo kondimelanga wana nga na waze kolinga te maya ti ekoma ya semul kolinga te na mela mpone kozindisa mokili ekozalaka
40 jours, 40 nuits. Tarango na koma ka bébé rekomie. Na préféraka surtout ya gauche. Misloko tindi kanga mbangutero. Soki ankoboya na kobel estomac. Mabe na ngai pembeni bakali tempe ejali. Yo moto la kisanga verbe aimer. Naibike nanet soki ya Papi Munzula, Mai Munzula, ya Fe Munzula. Donc na Danemark do ba Holanda biso naibike ba sepeli mais père obike solo le biso bien naibike ba tout ba Holanda biso wana ba ndimi pena ke chanteur en mwindu. Ngana ebie frère Paulin. Frère Paulin. Ngana ebie frère Paulin mais AC Milan. 25 ans passés. Hein. Ouais, AC Milan. Ah, on a mis qu'il est AC Milan. Mais période Sepsono, il y a ce siko. Siko to solo la nini, to solo la Saint-Denis. Bon, siko pena place pena actualité, il y a ma solo ya makambo siko eza siko Saint-Denis. Ouais. Saint-Denis dans un moment simple histoire banale, il y a Saint-Denis. Autant on a Mikili, on a remarqué il y a une commune qui a eu Champs-Élysées, Tour Eiffel, mais ce n'est pas des endroits où on allait tous les jours. Ouais. Ou peut-être la semaine, des fois, non. Peut-être une fois par mois, peut-être même pas zéro. Mais Saint-Denis est à côté de mon boy. Si tu évolues à Saint-Denis, tu ah, Saint-Denis, tout est sur le côté gastronomie africaine. Au monde, ah, non, tu as au vrai coin. On a un restaurant, tout ça. Après, c'est un endroit où les Africains, précisément les Congolais, fréquentent à moi trop. Net, Château Rouge, non, tout ça. On a ça, affinité, en plus de ça, c'est un studio marcadé. On a appelé LSC, on a LSC. Donc, on a chemin la transaction, on a appelé Stade de France. On a même examiné un peu une simple histoire banale à Saint-Denis, côté obscur. Na côté bien. Ouais. Saint-Denis ko ezobima kala mingi tetoro aussi si chawana tonde expliquer le votre ballon d'habitude. Zembo fini. Ndengeza to tseka ba Mick Makasuka. Donc vraiment si Dieu le veut la fin du mois on zembo bimi. Donc au plus tard le 1er août Saint-Denis dans le marché. Vous savourez, vous s'abonnez à la chaîne Nangai AC Milan leader à Moindo officiel. Chawana au sali fit na banani. Oyembi yomoko mobimba bakita banana babeti expliquer batu ba Holanda biso nzembo wana zanga mom na komiango mais na benga batu ndenge za ngape ba benga na sa ba cœur tout ça batu basalinga ka ba cœur mutasalinga ba cœur yali Pims Lomena que je salue na omba petit beaucoup langa mona zaki pe na ba cœur la guitare rythmique eza Babi Tamaku Masalanga que je salue na Vekayen asaki solo na ba mi solo na mbonda yali Jimmy Kewe na guitare basse yali on a histoire il y a bien histoire ya mbonda Jimmy mtabeta mbonda na tout na basse yali Masalanga Didier Lalas grand bassiste na batterie vena biso te Juju musique yem tabeti ni après ba maracas pe Jimmy ba participer na arrangeur ya Nzembo c'est Brice Malonga que je salue studio planétaire na Emeric Nambonda. Mexico, solo abiso. Eza album to, betino single to, ba chambre sur ezali na sima. Peut-être tamsu ba bazana poste aussi ba chambre. Bon, maxi single suivi d'album. Ah ouais. Donc c'est-à-dire on déjà 3 chansons finies. Mais le quoi ba chanson ndenge sila ina ko bimisango avant Saint-Denis pour Saint-Denis sala 7 ans Nzembo. Donc Paris mobimana Saint-Denis mobayebi dans Nzembo ba yemba ngo mais bango batina ngabi keneka bimisango. So tali peut Nzembo mo eza ba norme puisque Nzembo dirait 12 minutes. 12 minutes. Ouais. Donc il a tala kaka dans eza le quoi offre mo na sali pour na carrière na ngai. Na public na ngai na staff na ngai na team na ngai à Saint-Denis. Ouais. Donc c'est un peu. Mais quand même tu os appelé staff na yo ngo ba yawa poto solo la mais à part Saint-Denis, cham sunieza. À part Saint-Denis on a ça esco featuring Nzembo rumba ngana ve na ngai ciel. Blaise Boula. Ouais. Tu es un bel garçon ya Bandal que je respecte beaucoup. Wadon Fumu. Il y a un Blaise Fumu Mazarin. Tu es un bel Nzembo moi rumba. On a pena Blaise Boula. On a beau sentir pena rumba. Il y a 3 minutes 50. Bosse la pena que Nzembo est fini. Et tu as tout ça un clip. Donc tu bois à Saint-Denis. Mais après Nzembo on a rumba. Après deux plans sur Yasuna Souka.
Oh, elinga solo na kuza ko benga toko bakisa pe masolo ezaka ka chemin to kende kaka. Mais est-ce que ba chambre ce soit ezana nous to moko sili déjà on a habité mina VBS boule eza fini mixé masterisé. Ah ouais. Mais est-ce que donc après Saint-Denis net aux chambre on a mina na Blaise Boula. Nzemba rumba. Ah OK. Mais est-ce que pour la bato ba Hollanda biso base la nini expliquez ba on base la nini. Bon pour la bato ba Hollanda biso déjà un nzembo na beti pour la Saint-Denis pour na ba yanké na bato sérieux na ba nogo tout mais eloko tiré na kati ali leçon éducation puis surtout mbi ben sanité té to yembi ba biloko neti na yemba neti omeli champagne pa okula jonga banza kampe Congo obeti oji ya mamoto banza kampe leo makaba kaka batika mabele ya Lumumba o ya Simon Kimbangwe ingeta ah ouais je moi déjà ça ba conseil nazo maneti ba masala nyonso kitoko ezalaka nde wapio bakope nyonso se na se ezalaka nde wapio na lelio na la plenero Saint-Denis esika masolo esalamaka Saint-Denis oh stade de France ezalaka na Saint-Denis trama liboso ebandaka na Saint-Denis roi Louis XIV bakunda ye na Saint-Denis porte de Paris ezalaka na Saint-Denis. C'est un peu histoire. Ah ouais, ah ouais. Donc bato Hollanda biso ba Hollanda chawana donc aux apna soutenir na kata ya Saint-Denis wa père. Bon Saint-Denis na bata mbongo wa ndio mona. Moni bato mususu wa le kawa. Ouais. Amoso de Vandi a habité c'est des responsables ici. Bato ba baraté. Bana bano ya bato Saint-Denis ba comment idéologie mo boye. Ba comment ndé mo boye ke. Balinga suba boîte té pour moni bato ba attend baza ba boule ke batonga na gisasa misuba batonga déjà misuba de ba patron na entreprise ce que soit outine kayu alinga fa na pemela mai na sanzete azo mela canette na to bouteille mai azo boule si to kenda suba boîte té kenwa na moni mai na moni ba play mais pour tout que musique te to invité ka staff c'est on a na 609 c'est pour préciser le mot posa très capital pour ba musuba ransara Saint-Denis on moni nzembo yo yo fungula maka mususu yo fungana di masala ngai fali ambozo patron ouais mais père beaucoup de moto plus que volcan donc patron solo le rapport na venanga kina koko staff ya mobimba staff ya mobimba na mambu de monégasque na bossa été pichu manzwangani HD plus décor ouais staff non mobimba staff ouais mais ouais mutu moko ko loba papa ya artiste na bino moko ko loba eloko lobya na ngoti ya sa Jean Moussale Lengi a mission leloté ama misia kala mais abandi siko jeune na mo donc biso ndi toujours makambo ya mesa donc bino mbotindi alongwana na kati pas j'étais pour j'étais bengana ye bobi solo que j'étais bengana on va pas mututé ya za musicien mututé ah ouais ya yembaka déjà bana kala aida bango déjà na makambo ah ouais yango lo to yebike ya sale be moi combo bato Hollanda yo ça c'est Fali Ambozo mukile yebi déjà Fali Ambozo moto on appelle ça moto donc yango moto ye ya sika donc pour comprendre gars oh bina plan hotel oh lukanga sous deuxième émission donc mingi na leli patron ba commission patron donc tout le monde qui patron na si quoi ça tera mwindu musique pe mer ngo 5 ba ya ba mona pe na pe vraiment donc yolo ba ude ya te dozela ka clip ngonde bo moni mamono so moni bo sepela bo ya bien so ça tera mwindu mais musique ya pembe azoka na non yolo ba zoka na mo et là on est continue fort pousse la mais la disque ya lit chantara mwindu ajoka na mongongo ya to solo eloko wana neno bandimba pour comprendre neno niveau bandimba moko na ba koko masua dua ya Pierrette mon combat alobakaki ya kokola atandele gi makwendu colonel makwendu papa boboto ya likonza famille chanteur mwindu ajoka na mongongo ya biro zo mona biro père solo la kaka bato Hollanda biso papa ya chanteur mwindu azoka na mongongo si masolo yango yo masolo yango yo kala mingi te bozomona masolo à live ezobima donc to bundi trop ça fait 7 ans
toumeli tobundaka trop mpona masolo oyo donc yango ekomoke na suka na opesa ba gros bisous ba gros biguettes et pas ya Fadi Ambroso Picasso na opesa ba gros biguettes et pas patron wana patron koloba patron te mais patron tokoye bango so émission Silia si wana penda patron donc avandi sa masolo ba entreprise donc ba entreprise de vanda donc ba biguettes na nga lisusu pas ya Patrick qui vit di ba beauté donc moi na njili ya tongo ya solo wala ba njili pe ça masolo oya AC Milan équipé écoloté équipé communauté donc masolo oya AC Milan ils occupé tout le monde donc yo sokoza na temps libre yaka komona biso bureau za wana akoenregistre masolo nyonso okoti na mouvement mbala moko ozo bangisa ngai on est très nazo banga yo na we bate soza combattant to ndino bangisa ngai soki combattant donc ki combattant te tozaka na poto moi biso tozaka na Panama biso zaka na Panama biso zateke bazoya ko luka batu ya ko luka te biso zalaka awa sentir pena ko na au Sintu numéro 1 au Sintu donc so moni AC Milan moni les monuments direct au Sintu la leli staff ko moni pena staff ngoyo mais patron ou photo e bango na suka ki na moni pena staff pena zalaka mobimba les logos tu pour moi lobi ba massa ba sala on ba uta avec l'église mais tous a rebellé mais tous en abisso tranquille mais il donne les années bon il donne langa baza mo belé mais o pena soazemba pesa posa oyemba oyoka nzoto Pepe Calé soazoyemba baza belé ready Pepe Calé na vena ngai nani Carlito là ça mais Pepe Calé soazoyemba na ebité Pepe Calé Madilou Carlito na vena nga nani ready Baye lo canto mais ça la biso ta moi ta Carlito ata ya Pepe Calé ata ya Hachachu tiens l'os de mes os le sang qui coule dans mes veines donnez-moi la vie soki na pesi ya mokongo akoya koloba kenga na boyo ngana yempoto lingana tala komi kosalela nga bipale yeba kenga nazali mwana moto papi molopo alela yo pichu mangangani alela yo HD plus o bodi kalos alela yo talanga na kati bibale na bamboka mpona kolanda bolingo tina Wagadugu elingi koloba kenga na poni yo mais c'est la biso ta ready amisi toyoka moi ready amisi ka vite fait après zela mama bolingo yango ye koyaka te mosika na mai na miso na bondeli yo ba souvenir zonga ta chéri natikala maboko mpamba kotika nga te yawa okito ya melela ngai wa yo leloro tindelanga taban sango na boîte postale okito mabanzo malekawa biso kito pelisali motina mona mpembe okito bakomi kozomela ngai aida telefone kaka na mpokwa mama tangwa bomwone seleka okitola mukaka na mpongi moto akowango na mituni epai ozali soki yokoyokaka bansango ndenge nga nako nyokwa makawa non c'est-à-dire bato bola na biso na ebite ngamo nazo kufa na ebite nazo kufa mais père yebisa biso siko après Saint-Denis okokita après album oyo ezosala wana ma single wana okokita Kisasa okesala groupe to ozobule ndeni bon nakende naoya Kisasa déjà pour la problème ya famille mon la mère pour madame amso régler kuna mais entre deux artistes tant à voyager na mando gitu mais siko ko ça l'orchestre c'est trop dur
Les agatons en commun, on va bosser, petit bazé belé, tu travailler. S'il faut faire quelque chose, on va le faire. Donc, tu as na masalangai fadi ambozo. Recruter mes gens pour la bonne mission. Les patrons. Patron, ouais. Recruter mes gens pour l'orchestre. Tu as quand ça m'a battu. Pour nous remettre à bloc, on boulot monsieur au sala après, après on verra. Mais pour tout succès là, kasi résumé nyoso to solo liawa, beta bango ta mwelo moko solo la bango ke résumé émission la bisa lelo. Bon résumé mission la bisa lelo, ezaki merci na nous pour la présence na yo. Présence na yo salinga bien. Ba na sepeli ndenge bana mai ndenge bazana kata staff. Bana mai ndenge ba utala makamunde zo kende mais projet Aliké, la fin du mois, maximum avant le 5 août, Saint-Denis dans le bac. Donc, au bois comme dans la plateforme, il y a téléchargement. Beau s'abonner à la chaîne Nangaï, AC Milan, leader Yamwindu officiel. Facebook Nangaï, chanteur Yamwindu Nzelo. Instagram, AC Milan. Na WhatsApp. Bozuki le numéro nanga et pour Star Agro ça numéro boité donc talarara. Ouais mais na Instagram mes ali AC Milan. Ouais. Donc ils sont au côté au monde Marambutu. Nengezana bandeko nangai ngaza artiste na Sali Musala. Maintenant Musala to Sali to zui tant ya makasi mais malgré nzembo déjà ils en a une partie déjà il y a chance parce que tout baye biango. Naza soutenir na ba maman na ba papa. Pour bêtises na katéate. Insanité za te pour tous les responsables père de famille. Il y a un autre bêtise musique la musique propre, on va dire. Mais question moi on a retourné un peu question là. Oyoki générique il y a fallu poupa. Yo za ipe drumer. O ebipe ndule bien. Critique ni ko ça papa il y a générique là. Bon franchement générique a fallu poupa na CP lango déjà un. La conception ne basa les clips on va dire. Donc basa na image à clip na CP nango son pesant nango bien. Mais par contre nango qui ba côté msune moi ba flou mais ngane na moni na rolo ba ke au montant de ça disque. So plein bimi bo j'ai plan à débuter. Bo tikana bo consommer ata une semaine. Pour moni ba tout msusu ba ko chapis alors tam ce son boy mais nga yo qui sont pour moi ils a bien. Pour nous, ils sont bien parce que l'artiste a travaillé. Donc, total, il peut y marché, gauche à droite partout. Donc, c'est ça, tu as des caractéristiques et belles. Mais au yoki acoustique, il a fait rigola. Acoustique, il fait rigola. Bête qui bon, faire un bête acoustique, kabosa bête acoustique, la moindre bête 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 wana. Mais yoki acoustique, il fait rigola. Bon, franchement, acoustique. Pour chanter. Acoustique, nous, il faut avoir une voix acoustique. Pour ça, acoustique, bien faut avoir acoustique. Acoustique, acoustique, guitariste, acoustique. Ferré, c'est un grand chanteur que je respecte beaucoup. Franchement, il a mis la barre très très haute. Acoustique à faire, franchement, on a très bien. Très très bien parce que déjà, tu as fungoli, acoustique. Parce que déjà, à la base, Ferré, c'est un bon chanteur. Donc, il a musique, il a posé tranquillement et sous. Franchement, félicitations, bravo l'artiste. Mais est-ce que vous avez Saint-Denis nayo? Vous avez Saint-Denis nayo, mais vous avez dit que Nzoko bazali papa. Est-ce que chaque fois vous voulez que vous avez un ndaku na bino, vous avez un quartier na bino, vous avez un staff nous faire na terrain wa, parce que na habité sur les bêta. Est-ce que vous nous assurez que album na zo bimisa oyo ko beta ndeko na ngai na bisese mutu nini soki aboti mwana alinga mwana bima mutu likoshi to bima ya kisimbi to bima SS donc tango to chasse me bi que non ne semence na ngane zana ke mwana ko la kitoko abota donc na sibino na yembela batebele na yembi trop ba bloka batu donc na kumisa te po batu apeso abenga nga na respect na bango puis nga téléphone pene so na Milano ya ka to na studio comprend parce que ba estima nga na sali bango boulot mais nakolo baka te bon moninga yi na nzamba jide tenga na sa eloko wana oui mais bor na moko o eza mwana ngande ko na biso ke bolala pongi na biso so de ba mutino sola na ebite tenga la yebi na me batu bana na biso te me yebi sa bango kasi yebi sa bango lo bage au moins ba maso tout babimi na baza ba donc tokolo bake bazui pas moko en avance pour na biso donc ba chance bango bazui biso to soit quitter mais ba bimi avant biso ba présenter qui siko mabena bango za nini po toyoki yoki bango déjà
toki baguna bango na bike ya bango oyo ke sentelo ke so ngana za muto yo mutasanga papa na mama na ndule na saka na koko raja kula ngana bima banani c'est moi na basuki donc ngana zane na koko place na zo formation ya chana dance ah ouais non ko faire ba mutasanga papa ngana sanga papa na mama na ndule nga na ya mikili na chamutu ba masamso na uta quartier la toto yeba ni tanto kuta na babike so tu na Paris oya se boyebi chanteur a mwindo asemila bayebi sa donc ngana le sabatu na ba feti biso bambeta nga banda beta na interprétation je cache pas so benga na mariage na ba feti na banganda oyo zo beta malelo biso robeta to voyager tout ça après to voyager pe na artiste à l'étranger donc il a biso ndeko na nga bo vanda yoka bloro neti na keneti ba malota kamba osukaka osoko joina osoko jeje balata kama sukaka kuliengange dona moderniser mbonda ne Fabega sabaki rumba remise à jour on comprend ngasiko dona ina mbunda po yokana debia nzembo na sangisi folklore ngombe na kimongo na ningombe na nimongo on comprend donc na koyembelo mabele lisi donc bon neti koko masuadua ya ya Pierrette Mokomba talobakaki ya kokola atandele ki makwendu colonel makwendu papa wa boboto ya likonza famille chanteur mwindu azokana mongongo ya ya non Mwalim Djibril Biaki, le souverain, alors on a vu que mettre Kenso le nécessaire. On a besoin de garçon cher, trésor, garçon cher, donc bon, on a besoin de mes pères pour tout succès. Moi, je vais vite fait. Bon, pour tout cas, on a besoin de pour moi, le basuka. Bon, non, saluer Baya tout, na bandina na bana mombele tout. Ouais. Na pesi mbote na Alain Kembela papa Ninel. Alain Kembela na bossa ni OTP. Mitano nango na pesi sumbote na Guilhem Marité Nanzamu. Ouais. Na kiti susu Guilhem Solondonga BCRS leader à Mombele. Ouais. Petit na ngai. Kitoko. Petit na ngai héritier Jampimpa. Na pesi petit frère na nga propre Jires Nzel Olandu, Béni le sage. Petit nanga grand roumain na mona ba vidéo tindaki c'est bon na pesi baya Angola adi dabi Pemba maître Washisho Fede mokonzama ya koma musala nzambe na pesi Rocky Kali na ken Afrique du Sud petit nanga Papi Louete na zongi sou na Paris donc Paris pena na éviter Abadjan les monuments de tout le temps de tous les jours Mambo de Monégasque Monaco Patrick Mvouidi Baboté Makusa na bossa était Bodi Carlos Mondele na saluer Pichu Manzwangani HD plus décor, présent Mito Mukoko, Wadon Fumu, Blaise Fumu Mazarin, présent Flobimbimbi, Rigo Janin Samuna, Namosika, JC, Kuseviko, Lala Pongi, mais il est quand le bureau pour, aux gens va demander d'explication, on n'a pas parlé. Donc il bien affilé, donc il va le linge, ça c'est là en famille. Babi aimons-nous vivants. Bah on a pesi mbote te pena bolimbi sanga na saluer lisusu en direct de London. Petite sœur nanga propre Mado. Dona baya tout on a Slimbambe prix Nobel de la SAF na saluer équipe de France de la SAF chinois Barigo Cyril Ekina Simo Gimbangu Trésor Ngando Papa Yoji na baya tout. Merci Père. Merci na CP Tozaki awa. Cher ami internaute Tozaki awa na star na bino donc bomoni donc chanteur Mwindu. Chanteur Mwindu vous sentir assez Milan, ngala ebe frère Paulin donc bozaka toujours bon chaîne no kumbela mokili Nathalie staff nanga mobimba Patrick Mbanga Mbinzo na bosanité masala ngai maître Kenso le nécessaire na bosanité Mwalim Djibril souverain, na bosanité Blaise Mfumu le Mazarin, na bosanité le tout puissant Wadjeni Kabas le tout puissant. Bozara toujours branché la chaîne na bino kumbela mokili, sans oublier Nanette Soki leader à Guada. Eh na bosanité la reine d'Ingambote na Londres, la reine d'Ingambote yolinga kango. La reine d'Ingambote na bosanité Sarah Alinga, comment on a la bosanité comment? Loba. Fadi Ambroso. Na bosanité Fadi Ambroso, le patron ou
Na bo sanité Abadjento les monuments donc bozara toujours branché la chaîne no kumbela mokili kumbela mambu na Saint-Denis donc bozara toujours branché la chaîne no kumbela mokili na saribino tozo kenega boy toujours si ça mandika ndika donc toi qui on a Saint-Denis quoi Baudry Carlos Mondele Patrick Boufidi Baboté Baudry Carlos Mondele moi la béa donc Mondele